Mbote na bino ba mama, lelo nakolakisa bino ndenge nini ya kosala suki ya mwana na yo, to suki ya leki, to suki ya nièce na yo, surtout suki aza na suki ya naturel, eza afro boye. Video eza mingi pona biso parce que toyebi te ndenge nini ya kosala suki na biso moko to suki ya bana na biso. Souvent tolinga mingi kosala bango ba mèche, ba plante parce que tozomona lokola suki na bango moko eza difficile pona kosala yango. Yango wana lelo ntango nalamuki nalobi nalakisa bino ndenge nasalaka suki ya leki na nga oyo. Aza na suki ya milai mais ndenge kaka lamuki tosali eloko te, donc nalingi nalakisa bino modèle moko ya bana ya kosala rapide sans kobrosser, sans kotia ba pen chaud, to kosala bisala sala oyo kosala mwana mutu pasi to parce que ye suki na ndenge eza boye eswaka ye soki ozosala nini ozopeni yango tout le temps. Yango nalingaki nalakisa bino comment est-ce que kosala suki ya mwana sans kopeni yango makasi. Premièrement, nabandaka toujours na kotia mai. Oyo toyebi te, oyo balakisa biso vraiment te na suki na biso naturel ke ezala elingaka mingi mai. Donc mai simple, eza kaka bouteille moko na sombi na shop juste pour 1 livre, 1 pound. Nachika kama ya pamba, mai tiède nachika pamba. Yana na kotia na suki na ye po elembisa suki na ye kaka mokie mingi te. Mai ezalaka important parce que suki na biso eza 10% mai. Donc chaque fois olingi kopeni to kosala modèle fona no tia mai po ekomisa ngo pete. Pe ekozala facile mingi ya kopeni yango. Ok, nasilisi kotia mai. Sikoyo tellement ke mai ekaukaka noki to kotikaka bongo eza lokola osali musala punda. Donc so elingi ke suki evanda nango bien, ezala toujours soft, ezala pete. Faut toujours kobakisa eloko mosusu po ekanga mai yango. Soit otie huile, okotia huile d'olive, mais lelo na otia huile d'olive te parce que natiaki déjà huile d'olive lobi. Nakotia kaka crème nanga nasalaka ye. Eza Curl and Style Mix. Eza ya marque ya Shea Moisture. Donc nakotia ngo kotia na yo pe crème nyonso, leave-in conditioner. Ezala crème to huile okotia na yo. Melelonga na poni oyo. Mingi c'est concentré na babu ya suki. Parce que babu ya suki ya mwana ne ekatanaka mingi. Donc suko lingi kotia mingi. Tanto mona ba maman bazosala suki. Naza na besoin ya kopeni yango makasi te. Suki na biso naturel. Esenga nango ba problème wana nyonso ya kopenie te, tozana posa nango te. Napenyaka suki na ye soki nazo salango traitement soki eza na mai wana nde nakopenie. Bon, siko ndenge eza boye mpona ebima désordre te oyo nakosala bando osala yango kaka boye kaka na bout ya cheveux na ye nazopenie kaka awa. Ok, kaka bongo. Sikoyo poza na suki ya milai nosala ye kaka chignon moko. Donc neti suki na ye eza boye ekomi soft makasi po ekobenda ye pe elongi ebima bien. Otie kaka 2 fois. Et puis eloko mosusu pe eza soki tozosala bana na biso suki, faut pas ke obando serre ye na serre poignée makasi. On nasali yango kaka mbala mibale nakangi yango kaka boye. Ok, sikoyo na babu boye naolekisa kaka pen na ngai nazo utiliser pen oyo ya monene boye babenga yango white tooth comb na anglais. Nakopenie kaka mokie. Voilà.
oyo eza modèle moko simple mpona bana mike akozala nango alali nango pe lobi na ntongo obongisi ye kaka moke akosala nango pe 1 semaine 2 semaines kaka ndenge olingi avant changer ye style. Voilà, merci mingi mpona kotala video oyo. Nakosala ba video mingi na ba style ya bana ya ba style ya suki ya bana mike na ba mikolo pe lokola oyo nga nasali, surtout ya ba femme oyo baza na suki naturel. Bon, biso ba congolais toza na ba video ebele te ya kolakisa ndenge nini toko prendre soin ya suki na biso oyo nzambe apesa biso. Donc ba mesh wana ba plante wana naza na problème nango te, mais nalingi mingi ke biso basi africain toyeba kolata suki na biso ndenge ezali ndenge nzambe apesa biso. Merci mingi mpona kotala video oyo. Kobosana te subscribe, like pe ba video nanga pe partager pe na ba femme misusu oyo baza na bana video oyo ekoki pe ko aider bango. Merci mingi.